Mervin Bondonga nalandaki live na yo nakanisa moni ya BP alobi mutaliboma na biso azongi Kizenya Benita obi na zongi deja mutaliboma aye Symbiotin obo omoni bien mal que zo partout na vie na nyonso zo simbakate na makike simbite mutaliboma aye ki libumu tirette li coloscorpion a Maria nda salani na makolo soso ba koso te obimi lo kwa maman et baby et déformant elongi yango basaki na nkubi ofuta kimbongo na yo keno luka papa nta so penza ko finga na ba critique ebomaka na ba point de vue ya yo surtout yo ebomaka menga vedinga na kufa meko take ete po a penza rolala soko takeye agomata azotumbola yo po kombo na yo kana Segonel yepe ko take ete aza deja na vertige Mervin yebangoya Segonel andima na TikTok akenda ko betisa afuta mbongo pona batalela ye fia TikTok soki na barando oya kokosala ye mabeto likamoni donc mutango ezaka yo soko lingi na ote ondimite luka mutu mosusu azawana pe akomo tremble en plus Mervin oyebiango bien Segonel tango aya na TikTok ayaki asala lokola yo pa botolo place tango yo bungi akangaki be place yango siko aozongi bula ya cristal ekoki te tura kokende epa basénégalais batelemaka na Châteauroux. Matière écoutée. Tu m'as pyjama la canne Sarabino. Bon, ça s'est rappelé en 2022, si je ne me trompe pas, là j'étais enceinte. Et ça qui n'a pas souba moro ya Fanny Bondonga ayaka alobara ba bete a promettant c'est là 3000 émissions. Mais malheureusement a combien na suka. Bon, ba matière né to va obeta on a live na pesa bino date. Naza un peu occupé. Mais la limite un peu ça bino date et puis na se présenter to ba merveille no pesa date to yete et ça la bien te mais na bisi bino nazo ya na histoire matière on na ya bio et c'est Fanny mwana oyo mama na e Marthe azara mwana musala ya papa kulutu na biso Fanny oyo eza ide na pesa bino lève to ça to ko décortiquer on a live Fanny oyo abala ki mobali na e o ayibaka na Château Rouge eloko nini ekomi ba détail ko ya meboyoka mobali na ye ba oti ko boyana ba oti ko pesa matière na ye leki ya mobali na ye acha mwana Fanny oya botana mobali wana donc leki ya mobali ne acha mwana Fanny misapi bazo samba Fanny moni karma existaka leki ya mobali na obimiseno pe photo leki ne wana na live na mobali yango o na ba memo na Fanny yeyo mwana ne ya mwasi po ya bota 10 bana na 7 papa. Parce que moi, na bota na France, ya moi si ne ba tobolier. Ba maman bo surveiller bana. Fanny otiko bo malibala, a commis femme seule. Fanny na ko balo les sous, ceux qui mu na Château Rouge te. Donc na yo beta mino matière wana bo pesa nga tonton na zwa temps, na yo beta ngo. O to na deuxième matière, o siko kombo na chez la Bondonga. Chez la opeka mwana ba makambo. Bana makambo ba lukaka makambo kaka. Jamais au monde à moi, dans mon couple, botter la famille. Dans le mariage. Bah, on les réseaux sociaux. Non, bah, poser na quoi na bango. Chez la oyo, ok, bah, na tu la bino compte na mi balignon sur la France. Azande konanga.
moi, naïe quand même. Pour nous mettre nous qu'est-ce qui s'est passé? Chez yo zeme pour là quand on a les bons mots. Papa on a Benjamin oyo fingi on a ndenga merveille on a senga quand même bon pour balo lo zeme pour là kyo. Chez la famille a kokyo lobe zoba la famille mais yo témoin na sengela mbongo. Na kwa obet la bino. Fanya za na maladie bomaka 4 lettres. Bokie ba moto abimana chez la plutôt que no salsa nini na hôpital. Aza na bokono o ebomaka. Bomona nzoto wana te bomona pembete abelaka. Bibali o ya France bolinga moi sauter borozwa bokono. On appelle ça qui binote dans ma photo na bango ya wana na ko la bino live na ko expliquer bino chez la zoka bokono nini Fanny mwana nae leki ya mobile na ye atoboli na sima ntango ba botobola bo comprendre na ngi kotiser ba mwana te TikTok alinga ntango ko bloquer vidéo donc ba toboli ye donc ba comme si mona polé ba comme si mona mukolo et pas leki ya mobile na ye bino boza makasi nga tika kata yo fani oganga ke nga tika ka likambu te déjà koti matière nanga likambu nyonso bando ya na boya yo ndimeke boyela nga matière ki oti ko bomba libala ba elinga mo yo shela yo ozo pesa bato bokono kuna na France il faut na lobela ngo parce que bato bako kufa bato bako kufa kombo nga kombo na ngeza ka Mervin Bondonga shela paza mona makango mama na epe abotaye na mobali ya bato ya libala na papa kulut na biso ozo comprendre donc papa kulut na biso babote na mobali ya bato ya libala siko ye ayozo bokono na Congo aye nango na place azakuna donc na obet la binongo boza na calme mais bato babimaki na ye bokende komi mona bomona nini bomitalisa merci mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoires osombi ba produits de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number 1. Mervin na kote rando na TikTok ndengo ye boye na en lire ye c'est possible au contrôler leadership à rando. C'est possible au contrôler leadership à rando. Surtout awa Karine Mokonzi atikeli au fait vert yake na makamo susu. En tout cas, on contrôle très bien. Au bétail la baronne bilogwa na landakian na monaki. Au cancer na osale l'émission. To cancer bongote. On a raison. Na osale logote. Yo na kata TikTok Mervin Bondonga. Yo penza obetaka sans pitié. La baronne betaga avec pitié.
sikoyo lokolo yali sans pitié. Alors, na TikTok, ça sabango. Turo koma 1000 pitié. Ya bana poso populaye. Ko populaye te. Asala ba video na Dubai. Azocha be ba video akala. Po mikolo yo. Dubai etoni na mai. Yazocha o mai zate. Me yo Mervin oza penza oya sika. O mati 2 kilo na monio matama. Moza bien. Ozo beta pe ba live omoni. Ba fana no pe ba ye. Tout d'abord za na ba fane. O beta ba 4000 ba 5000 na live. Mervin Bondonga sasa bango. Ah oui. Sasa bango penza. Ya beko yele sima. Kwa zalaka papier hygiénique na yo no. Faut utiliser kaka. Secondaire déjà na notaka ete. Omona ke timukea osala bien. Mutazoke ne kote lo ba zeke. Babula cristal. Afuti pe mbongo. Oya koko tina na famille na ye. Apesi pe kombo na yo. Aso mwa. Ya kanisa waki ndumba bana osa na braza. Pona kukale baninga ba chance. Po batalaka ye. Na TikTok eza bongo te. Na TikTok bakalaka batu te. Ato beti biloka ndenge na ndenge ukale mutu te. Mervin ye wana yeti. Aye. Azupe kisa batama boma abwaki yango. Abwaki yango. Bongo liboma kobela turo. Aye. Bo vivre. Même ba analyse na ezalaka yarandwa. Ata lobi. Aza mama analyse. Mama analyse yarando. Ata lobi aza femme mariée. Femme mariée na yarando. Kote kuna pe Mervin osalaka bien. Mobali na yo wana ya Tunisie. Batinda ki eta bota na yo. Batinda ki epeta bara na yo. Ata lakisi mwase mososu yo kole kaka. Oza femme mariée. Penda na kocha nango tembe. Ye mutabala yo na Tunisie. Olata pe voila pembe. Boboti na epe. Ata yo zino mwa mutu no mo na Canada. Bo passer ba vrai moment. Tcha toujours ozali femme mariée. Et kendere bien Mervin. Ba vidéo wana pe kolongo nango te. De toutes les façons, yo mto na Canada. Ya la na Tunisie. Dans n'importe quel moment, bako boake na désert. Sans téléphone, sans bongo, sans maya romela. Sikofa kende. Plus de 20 kilomètres. Pour mon village ya Liboso. Kuna pe bisi ya romele la mai. Soka ko kite a wana yokomi veuve. Soka koki ou a toujours marié. Mervin et tchaka poua. Ozala toujours femme mariée. Na l'exécution stratégie wana. Yomoko. Et loga bien yo créera ba idée na yomoko. O créera yomoko, Olandra makamba kareni menyo sote. Muso créera yomoko, Neti na kote bolingo. Na kote bolingo soko tali pe bien. O memara vina o lokola Karine Mokonzi.
Mais yayo siko maskango. Yayo. Olatisango lo pete. Marié. Atozi mwana mbali mususu na Canada sambwisio. Ochango kutu kato kolobate. Kaka marié. Ante to enchaîné mususu. So bo sali toujours marié. Côté kuna Mervin, obola bien. Obola bien. Mariango peut voir la pembeli. Eh. Mariango peut bobota. Oya somme, hein. Oza vraiment somme. O calcula peut bota bana papa moko. Eh. On dima penzo futa tiko kene Tunisie. Ozo azem. Oya vraiment mayele. Yango nazo konte na ona rando. Sili selanga bato nyonso. Sasa bango ko sasa Mervin. Attaqué na nenga osakana te. Beta pe ba analyse. Kozonga na ona TikTok. TikTok elengi. Eh. Mervin Bondonga. Yo sokoza na TikTok te. Na ba Maria Tumba. Ba Chachado. Ba Jenima. Na ba 2 millions de vies. Me balali. Mais tant que Mervin a yé. TikTok ezongi gu. Eye penza gu. Nelengi. Mais kobo sana pete. Bato YouTube bakota na TikTok. Sasa bango. Baze bele ata na pie kombote. Na bato ba Facebook. To bete la bango ba analyse. Mervin Bondonga. Beta bango biloko. Nano d'accord. Vraiment tellement d'accord. Oyebingande na linga karando. Alors, moto apesa ango na TikTok koleka yo nani lisusu. Kaka yo no? Eh Mervin Bondonga. Peselengi. Na TikTok. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Cabello. Chez Olga Cabello, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Vraiment, la chaîne de chaque topo. Il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.